Alors, je vais vous dire comme ça. Pour les gens qui cherchent des polémiques, pour les gens qui cherchent de baise, tout autour, na combo ya inosbi. Je vais vous dire que non, vous passez votre temps pour rien. Ce qui dans le passé, inosbi, après ça, quelques bibembe, ba combo, à cause que ça bango le loti. Wana boye bango. Ce qui dans le passé, n'a répété en trop bien, et ça dada wataïfa la mère des nations. C'est ce qui dans le passé, ils n'ont subi. Après ça, quelques bibembe, ba combo, à cause que ça yango. Dans ce pays, bébé qui s'y a Brazza. D'ailleurs, pour honorer l'événement qui tombe en basket, on tombe dans le coup en moka. D'ailleurs, qui fait que nous voyons ça la polémique. D'ailleurs, ça la polémique. D'abord, pour l'information, la vidéo. Nalinga Mastalanga, Diesel, Mingi, Nayotaka, Viviane Mario. Et pas à Tidiane, toi et pas à Diesel. D'ailleurs, vous faites la musique, il faut. Là, vous avez ma griffe dans Zalina Brazza. C'est quoi là? Pour éviter qu'on fasse sa visibilité, à Kambatina, au place na Outipé. Ça va même bilo fondé, les autres pour ma musique na biso. Donc, vous mettez ma voix pour appeler des artistes de Amoka. Diesel, le Tidiane. Bravo, tout va Amoka. Est-ce que ça va? Merci beaucoup pour l'invitation à Basket Nabiso. Merci à l'organisation. Bon, ça là tout. Bonjour, rien. T'osez la nouveau album. Bon, bambana mie. T'osez la bébé. Deuxième bébé. Mortel 06. Et salibino makambo. Sabino boy. Et on nyoro la bino tilelo. Boko lela, boko nyoro mak. Torozela, deuxième bébé. Torozela. Toi, allez concentrer. Aux allées griffes. Au Rolanda, moi, et tenir mission. Quand courir n'a pas, je m'en vais, moni, moutou, m'en vais, créer baise. Alinga sala, moi, nini. Na te. Toi, n'attends, Rola Moussabi Bembete. On s'est dit, réveillez-vous vous-même. Faisez-vous le miracle vous-même. Et ça, Mbora bana na bana. Hein? Mbora bana na bana. Na lobi bien, mbora bana na bana. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso et
elongi tampo betama ozoye ba solution te contacter biso maboko kento siaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu mbangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MKS Botende Makambu. Bonjour, bonsoir, Naba Griffe, Naba Tigresse, tout le monde entier. En tout cas, on a passé bino bambote belé et ça les mikolo belé spécial inosbi toujours ça la tête pourquoi parce que biso to ça la spécial inosbi to pesa actualité à jeune leader ce qui actualité zali ce qui actualité zate en tout cas to pesa ka tepe to créa ka babeze à l'okutate to créa ka pe ba actualité à l'okutate tout autour ya jeune leader na pesi moko chef d'état-major ya armée ya ba griffe ya monde entier mbote bipa ya zali et longo na mamu Mukaji international rebochulo la mama na bango kutu ndenge tozolo baboye lelo to lobby azana tournage na kati ya Gombe en tout cas ba griffe tout baza appelé tournage wana bazo sala toujours featuring na yemoko papa na bango Inosbi Molodo number one jeune leader musicien international. Bonjour et bonsoir na Dada Sebos yemoko na pesio pembote Diamant Noir na pesio mbote Tonto Shmuya na pesio mbote balobeli tout Kingakati Gepard Koyi Afro Congo Molobeli Njuri Losako na yo mbote na big manager Prince Balume yemoko ingeta na yo mbote na le grand réalisateur Achille Balume mbote ingénieur de son océan ya musique ya mboka na biso Jizo Balume ingeta na yo ba griffe tu ya monde entier Minos je te salue le DG exaucé Batala je vous salue et je vous aime. Fabrice Mande Fungulanga caméra tokotana en actualité ya semaine oyo jeune leader azalaki invité na Braza azalaki na Braza le 19 jusqu'à le 21. Ah oui, hein? Et zalaki festival ya bato oyo basala ramasano ba emasano hein bato ba betaka hein basket ba jeune o ba lo basket na biso jeune leader azalaki wana ozo comprendre le ko la présentaka image ya jeunesse africaine alors azalaki wana azalaki yemo côté azalaki na mama na bango elekaki tellement kitoko banzembo betama kitoko nyose salema kitoko pour ne pas dire. Alors je vais vous dire comme ça, pour les gens qui cherchent des polémiques, pour les gens qui cherchent de baise tout autour na combo ya Inosbi, je vais vous dire que non, vous passez votre temps pour rien. Ce qui dans le passé Inosbi appelle ça quelques bibembe ba combo à cause que ça bango le loti wana boye bango ce qui dans le passé n'a répété en trop bien eza dada wa taifa la mère des nations c'est ce qui dans le passé ils n'ont subi appelle ça quelques bibembe ba combo à cause que ça yango le loti. Vous voyez ces gens là respiraient avec de baisse tout autour des jeunes leaders depuis jeune leader à Loba. Je suis musicien international. Ah oui, hein? Je suis musicien international. Je n'ai pas le temps de faire de baisse avec des musiciens locaux. Je n'ai pas le temps de faire de baisse avec des gens qui commencent la musique. Je n'ai pas le temps de faire de baisse avec les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font la musique. Bazawapi, ils sont où? J'ai la bêtise de poser cette question. Ils sont où? Il faut me répondre, hein? Ils sont où, mes chers amis? Ils sont où? Répondez-moi. Ils sont où? Bato baluka baisse tout autour ya jeune leader. Babimisa mitou na bango. Babimisa ba combo na bango tout autour ya jeune leader. Ils sont où? Mais Inosbi, il est là. Il est là. Pour vous dire, pour ne pas crier trop, parce que je suis malade, pour vous dire, na classement, il y a ba musicien. Il y a Afrique centrale. Inosbi se trouve.
Quatrième, je répète encore plus fort, ils n'ont subi. Alliance, jeune leader, Tigre Molodoy se trouve quatrième. Niveau international, avec 14 featuring, ce n'est pas facile. Alors vous croyez aujourd'hui, ce qui zinzi moroboy, ce qui est le moroboy, et qu'on la moukanango, et le bique no et sepelisa munoronango, na combo ya jeune leader. Vous croyez que moi, ou bien les autres peuvent se réveiller, répondre zizi. Ah, yaya. Soki kutu, bato tozana bango. Comprenez mon émotion. On n'a pas donné cet accès. Ezande na zizi. Ah, zizi, place na yeza na kuchio na toilette, na koti, na silisi, na finima, na telemi na kei. Bolimbisanga. Alors, bon bambana, bon mata, bon créer, bon salatou, bon zoa rien. Tozé la nouveau album, bon bambana na mire, tozé la bébé, deuxième bébé, Mortel 06. Et salibino makambo, sabino boy, et on nyoro la bino tilelo, boko lela, boko nyoro mak. Torozela, deuxième bébé. Torozela. Tu allais concentrer. Aux allées griffes. Au Rolanda, moi, et tenir mission. Courir na page moko boyo moni mutu moko boyo créer buzz. Alinga sala moi nini. Na te. Toi na temps la musabi bembete. On s'est dit réveillez-vous vous-même. Faisez-vous le miracle vous-même. Et ça, mboga bana na bana, hein? Mboga bana na bana. Na lobi bien, mboga bana na bana. Na lobi bien, mboga bana na bana. Répétez l'issous, mboga bana na bana. Faisez-vous miracle vous-même. Réveillez-vous vous-même. C'est très capital. Faisez-vous miracle vous-même. Betande musique, tout le monde. C'est très important. Réveillez-vous vous-même. Betande musique, tout ça, tout le monde. À part wana, toi ne loko morote. Tu répondre mutu. Toi rambora bana na bana. Tozela, bébé na biso. So on peut sa biso combien de trophées, je ne sais pas. Bino mo soki tolo biso to sala sondage. Toi na ba vidéo. Bon na bana na bino babimaki. Toi na ba quartier. Yaka de nzembo, yaka de artiste congolais. O ba tu ba fetelela ki bango bonane. E ba 3. Na o ba kisaka ba 3. Ba 3. Ba tu ba fete bonane na 3. Si on a un troisième, on a fêté la raïra, fêté la raïra, tout n'a nani. Ah Jésus, j'aime quand je fais mon travail avec plaisir, ça me fait du bien quoi. J'adore. Tout bon ça va ingetanabino. Bon tout n'a un troisième ezana. Fêter la raïra, balade la raïra, balade la raïra bilamba, fêter la raïra. Maman rebo chulo mourage international. Maman na bango. OK côté kuna rebo chulo. OK gauche côté rebo chulo. Oh yaya Mpia ne beta mina bona no yaya batu bako mela 10 gazi ya masanga me bako beta mpia batu bako mela 20 gazi ya masanga bako beta mpia ingeta pena frère Mike Kalambai atana baboite bisengwa lole tobinela mokonzi tika tolo babo solo. Bonne année 2024. Et quand on a musicien misato bako betaka muke vie mo pa opena yempo akolandaka pena sima sikona ozong sabino na nzela na ozong sabino na route atabo luki babeza sima bozo abiso terroir. C'est pour cela bomoni ndada taifa fandine na coin mikolo ko s'occuper na makambo mama si awo s'occuper na makambo mama si parce que to yebi ke bureau mobimba toza si
Ne m'appelez pas, oh. Ne me dérangez pas. J'aime quand vous m'appelez. J'aime quand vous m'appelez. J'aime quand vous m'appelez. Mais ne m'appelez pas pour dire la grande. Est-ce que tu as vu Omoni kona na omona ni. Est-ce que quand il y a aussi qui s'habille mbeza? Mboga bana na bana. Olobi mboga bana na bana. Quand il y a aussi qui s'habille mbeza ndezati to mboga bana na bana. C'est quoi la façon na yo? C'est quoi de ta façon? C'est quoi de ta manière? C'est quoi de ta propre moyen? Si vous avez un banzi, vous avez un rombo, baganisi ndenga baseku isaka bibemba à l'époque. Na minute yo pe temps ya roseku sa bibemba mususu ezate. Quand on dit le temps passé ne revient plus, le temps passé ne revient plus, c'est la vérité. Tira inonsubiya sala makamuna ena mama rebo chulo kuna na TikTok bako sala muroshibwa na bango. Les gars kitoko. En même temps bazali na cuisine ba olambela rabiso. Bako bongisela rabiso. Si on a évité les lots kulutu na biso, grand frère na biso. Les lots toko beta match. Ya solo émission okota na mboka na ndaku na bino vendredi. Na évité siko vient na biso Diamond. Akobenga j'ai l'idée otondengeni. Mais le rôle za ya makila aobenga bapola te parce que bazana 2-0. Bondi milanga. Bota l'émission vendredi. Bondi milanga. Alors, on n'a pas ce temps-là, il y a des distractions. Les émissions, il y a rappel na ba griffe. Ah oui. Les émissions, il y a rappel na ba griffe. Peut-être comme il tourne dans taïfo. Non. Je sais quand il y a l'actualité des jeunes leaders. Je sais quand il y a l'actualité que je dois parler, même si c'est 1000 fois, même si faut na mi kata kingo, même si faut na sila mongongo pour na jeune leader. Je sais. Et tant que sengeli to fanda concentration, ya mama na boringeza koya sengeli to fanda. Alors n'oublie pas que dada wa taifa za analyste. J'ai le droit ya osala analyse na makambo nyonso koleka. Mais attention, na bao toujours bazalaka en bon terme na jeune leader. Atozaka na bon terme na jeune leader te, na osala analyse na ote me na dénigrer ote. Parce que étape ya ko dénigrer batu, to lekisa yango déjà dans le passé. To romande na misala na yo. Yango na rappeler binoka ke no, jeune leader na sondage, il y a niveau international, abimi 4e, si vous ne savez pas. Abimi 4e. Cela veut dire que non, en année 2023, on a fait des choses incroyables. J'ai déjà parlé de ça, je ne peux pas répéter. C'était une façon de vous rappeler des griffes. Bo se perdre te. Na baluyenge na ba sentiment. Bolo bate, bango soki ba yebiso to ye, toroye la mutu te. Yaya. Soki kutu biso na biso ba chroniqueur ba panzi sango to pesa na makambu te bongo ba yemindu l'international apesa yo mutoko bando bandina nkola mukate yaya ndo bandiko bwaka loboko obandiko bwaka lokolo ezana bibembe mususu ba pesa bango makambo ba loba ba bozu yango siko bo sala siko totala est-ce que bibembe wane koka kola muka ba za porté disparu jusqu'aujourd'hui ba msu ba kota ba kimario et pas ya basho ba boya kala ba zanga place ukende ba kenda ko senga pardon tozonga tato fanda na makolo na bino ba zonga kimario pourquoi bapesa bango makambo. C'est ça. Bapesa bango makambo. Comment va marier quelque part. Alors, poto lo ba mingite parce que zalaki émission ya ko rappeler. Spécial non subi ça ya ko rappeler ba griffe tout tozonga nanzela. Tozonga nanzela. Tant ya ko se ko sabibe mezate. Alors, sans plus tarder, Tobo Sanate le 6 février
2024 jeune leader à kozala na Côte d'Ivoire. Le 6 février 2024 Fabrice Ozwelanga place oyo na place yemoko ko pese la marambo na maloba nanga o mixer yango po pese la marambo le 6 février j'ai un leader musicien international chef d'état-major ya ba griffe tout ya monde entier représentant légal ya ba jeune courageux ya monde entier auzana Côte d'Ivoire kana cadre ya kan na obeta mu bangé na concert alors oza griffe oza moura bonne musique tu aimes dada taifa na ozo pe parti on a tchango na TikTok parce que na ibi keno naza vraiment na forte communauté ya ba ivoirienne balandanga ba o ba sepela nanga na obwaka ngo kuna pona ko lobandenge nini bokende ko ya melanga ye boya melanga ye bokende ko tondela nga ye kande botonda et ça la biso bien ça la biso ki minene kimbinga na ibi déjà na ba temps oyo tango boss FT azalaka déjà na ba état na ye ezala déjà bois qui ataba 20 billets a bois qui ataba 40 billets donc pour pesa marambu quoi pour ya représentera déjà jeune leader partout na ndenge ezala na ndenga bien alors tous à la bisognon sur le 6 février alors soke loko ya jeune leader eza a poster photo na ye to poster ngo partout na ba Facebook na biso na ba YouTube na biso na ba Instagram na biso to poster ngo ne créez pas actualité ya lukota tout autour ya jeune leader et c'est loko a saboyi omoni muto aboyi ko pesa mutu makamuko aboyi na ye aboyi muto boyi siko aboyi na ye aboyi pesa bino makamu aboyi na ye ya loba lamba pesa basani sala nyonso toyate tolia pété yo lamba kaka les gars na TV les gars na internet loba sala nyonso to répondre yote likolo nango bambana na tikikibu et ça la ngave dans la salle amsana na plaisir malgré la zone ranzo to bien t'aimer et que nanango bien wa o système aba griffe to komina suka Togola Moussabi Bembeli Soussouté. Le temps passé ne revient plus. Aux agriffes à la barre. Actualité, Torozela. Les 6, Torozala Côte d'Ivoire. Torozela. Deuxième bébé Nabusso. Et Rosalopé Simboa. Mboa Lobi. Mami, ça c'est pour moi. Oui, Yopoyebi Simboa. Oui, ça c'est pour toi, mon bébé. Pourquoi tu refuses? Oui, moi, Pandimi, c'est pour moi. Je vous aime, je vous adore, mes étoiles. On se retrouve. Les griffes du monde entier. Aimez, partagez. Je mérite que l'émission Oyo et Beta K na moins il y a 2 heures du temps. Ah oui, ma griffe. Vous c'est pélisanga. Vous salanga plaisir. Parce que vous avez un et Beta K na moins il y a 1 heure du temps. Vous partagez. Vous tina ma famille. Et ça, la biso bien. Fabrice Mande Tokutani, à la prochaine. Rendez-vous le 6 d'Abidjan. Ingeta.